parce que nga moko Kofi Olomide Wankovia masa na nga nazoya na ye na pale na nga Adama Badi Badi ko balambele Badi Adame Badi na pesa pe ordre que soki nazate aye awa bolambela ye bosala tout ce que babino bolingi nga na kenda na voyage na à l'époque azaki copine nanga et ma femme mon ex voulait se venger à se venger na meilleur ami nanga Kofi Olomide presque lobelate mais nga en tant que grand prêtre de l'Ikonzinga grand prêtre na suta makam divorce direct na suta yango kishondo ozo comprendre Francis donc oyo azana kata parler ezate que na divorcer bongo Kofi azuye na libanda te avec les Cameroun na botaki Kofi na Côte d'Ivoire na kata hôtel devant nani journaliste wana nani oya Konsieka tuna Konsieka donc osuta ki ngote parce que OK boté okuna non na suta ki ngo kisondo mais na suta ki sondo yo zo na chambre nanga mo yebi ko za fiti